mundele akimi bamusuba lesi bango ba matayabu na pilipili bino ba kusakanela kabiso penda bango ba mandefu. Donc mopepe wana ezolobela biso eloko nini elingi eloba ke le 4 janvier na religion mundele na politique ya mundele na bokonzi ya mundele na mabele ya Congo abu esilaki siko mundele amonaki lolenge mosusu akosala te parce que population etomboki il faut kaka bakende oyo bazalaki abakimi bake Brazzaville nde baye kobimisa batroupe blende ya Banzangungu baye Kinshasa mpona baluka moya komaîtriser situation wana. Bon, na somo bakomaki kobeta mpenza bakano koboma bato bakangi bamosusu nde bake koluka badirigant ya bango bati bango lokwa bacommanditaire ya bamakambo wana. Ntango bakangi badirigant ya bango en réalité soki tokei na justice Kasavubu azalaki commanditaire ya mobulu wana te oyo esalemaki na Kinshasa, azalaki innocent. Mais sikoyo mundele pas yango kaka lokumu, mundele pas yango lokumu babengisi nani Maître Croquet aye awawa babimisi bambongo bapesi ye. Oh non, Maître Croquet a gagné. Il faut remercier Maître Croquet parce que grâce à Kasavubu a été bima. Nous avons Kasavubu azalaki innocent. Maître Croquet a yaki kaka lobi metingi na tongo ya zongisi bato avandi na ndako. Désordre na pokwa atindelaki yango wana. Match ebetamaki bato abande bato babimisaki désordre. Aza innocent. Mais lokola moto mwindu faut kaka bazipa ye sikoyo ekoma Monsieur Croquet moto abimisa Kasavubu nyonso wana mpo bokontinue kobetela kaka mundele maboko. Nde wana sikoyo esengaki sikoyo mundele atala ndenge nini akovandela lisusu na mboka oyo parce que na besprit ya bayindo Kongo ya mfumuki bonsomi se bonsomi bonsomi kaka se bonsomi. Alors ekomaki il faut kasi boyebisa population tolingi tokende na négociation nini ne bakesi ko table ronde ya Bruxelles. Alors monsieur Pétillon na bengisi papa Diangenda po basala église moko ya bayindo ya récupération ya Kongo ya mfumuki Kimbangu de basali église kimbangiste po bapesi personnalité juridique le 24 décembre 59. Bomoni bandeko na ngai ntango tosolola makambo oyo nsima ya kowuta na table ronde ya Bruxelles ntango bazongi awa nde bakoki koloba ete président ya mwindu premier ministre ya mwindu mpe bongo na baministre ya mwindu. Me mundele amemaki makambo wana bakende osolola yango kuna mpo na nini? Parce que ceux qui va diriger na biso bakozalela awa bakosubir pression populaire. Donc makambo peuple asi asengaki ekozala kaka oyo wana. Alors il fallait que cette église catholique ezala toujours en tête lokola l'église d'État. Elandi ye na côté ya bayindo église ya récupération, ce qui veut dire soko kimi na ngambo ya catholique to ya baprotestant to ya basadetiste olingi ozonga na boyindo oye kokuta église kimbangiste. Église kimbangiste en tête nani Yesu, parce que kuna batie Yesu nde atindi mfumu Kimbangu to bati shema wana po ete bayindo babima te balanda te mfumu Kimbangu me bakontinue kolanda Yesu. Nde ndenge wana bazwi siko Bible baimpose Bible. Alors en dehors ya église kimbangiste eza na mutu mususu te akoki kolobela kombo ya mfumu Kimbangu. Soko olingi olobela kombo ya mfumu Kimbangu du moins fo kende kokota l'église kimbangiste. Nde bongo bato bazalaki kosala mosala ya molimo na kombo ya mfumu Kimbangu bakomaki sikoyo kobombama bakoteya Bible na premier programme. Soki ekomi na deuxième programme ya molimo bake kobombama na mwazi moso kokoti na baeglise ya Pevalon bokokota bati esika polele wana bateyelaka kombo ya Yesu. Me kuna na kobombama soki bakoti kuna ompevewiza
Moïse. Siko losambo o basalaka kuna. Na o basalaka na salo ekokani te. Kuna balobaka o tata nzambe mpungu tulendo. Utu filisila mbebe ina isala mfumu kimbangu. Mutata matai mwana. Mutata mbumba. Bongo. Siko molimo wana soka ingeta mono kimbangu gizi. Yenda kopambola. Akoniakisa. Akosilisa bakokono. Akosala miracle. Mais jamais ceux qui babimi na salo bateya. Kimfumu kimbangu. Ndi abikisi yo. Kaka mobikisi ya bayida. Wana nyonso kona bacolonisateur bapiégeaki eteni wana. Alors siko l'église kimbangiste interdire molimo ekoki kosala te. Bokoya kaka bokoteya kaka boteya esili bokeyi. Bapesi fanfare. Donc, tango tozoloba tozofinga te, mais tozoloba boso oyo ezosenga ke meme bandeko ya église kimbangiste il faut changer, revoir etamboleli na bango. Parce que etamboleli na bango tina lelo ezopose problème mpona bomoi ya bayino. Yango ezosala ke meme leta aza na difficulté. Balongo mke lelo 4 janvier. Lelo 4 janvier moto mwinda alobaki kondima na ye oyo akondimela nzambe. Akondimela lisusu na ndenge ya mindele te. Akondimela na ndenge ya boyindo. Elingi koloba kondimela mfumuki. Oyo alokaki pasi mibutu komisaka. Pamba te moto mwindo na mokolango atalaki Bible. Amoni kuna na Matthieu chapitre 27 verset 47 balobi motif ya condamnation na ye ezali nini 37. Celui-ci est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Bongo sikoyo bato mwindu baza ba juif. Soki baza ba juif te moto ya akufeli pe ba juif akoki kozala mokonzi ya bayindo te. Mais soki batuni mfumu kimbangu anyokoma mpona banani tango batuni etile mvuluzi alobaki nini ingeta mvuluzi ya banani na bayindo. Donc moto na moto ndenge basambisi ye moto na moto ayanoli Yesu batuni ye est-il le roi des Juifs alobi tile di. Mfumu kimbangu batuni ye est-il le mvuluzi alobi ingeta. Voilà. Bandeko ya église kimbangiste bazwi eteni wana babongoli yango. Tango batuni etile mvuluzi babongoli balebio non c'est Jésus. Non, eza lokuta. Esika ebomi makambo nyonso tozondongwa na biso na bango ntina lelo oyo. Ozomona. Alors, suite ya bongo esali lelo ete pasi ekoka kozala. Nzoka le 4 janvier lelo. Soki tolobi tozongisa histoire na place na yango. Bandeko wana oyo bakufa mokolo yango. Boyo barevandikaki liberté ya mutu mwindu. Bandeko wana bazo mérité honneur oyo ekoki mpona bango. Bakartier wana esika bevenema ezalaki ezo mérité lokumu na yango. Bater, ce qui veut dire oyo tata salelaki po pelisela moto wana. Donc soki tolobi tozwa tige allumette na boîte nango, hein? Tige allumette na boîte esika babetaki tsa bambuta muntu bongele meso. Parce que bato motobi na bato ya politique nde balukaki makambo wana. Kopekisa bango na injustice kotomboka nyonso wana. Population ya Matonge, population ya commune ya Kasavubu, quartier Francobel, Ngiringiri, tango na commune de Kinshasa, pe lisusu, tozwi barumbu nyonso sangisa, bana ya Lingwala, bakulutu tango wana. To ba quartier wana ezosenga makelelo batongi, babongisi, batiango ba quartier ya revendication ya indépendance. Et na tango wana baebanso babundaki, baebanso tata salelaki bango. Bakokota na kati ya stati ya mboka oyo. Kena mboka oyo mboka ekote voir bango reconnaissance parce que soki bango ba revendikaki te lelo ndeko soki tari ebeti yo pe lelo kota ka 20 ans. Ozomona
Mais grâce à makila wana yango yo ozalaka ta 23 heures ebeti ozana no libanda okoki mpe kosimba ozobeta lisolo pa baninga na match moko na utozwa déjà 2000 kala te naobakisa $3000 yo ntango bato wana bazalaka okomeka te alo siko bato basali lelo ata kutu bino moko bandeko na ngai mpo na yo olata elamba oyo ozokumisa lelo ke nalati elamba ya $5000 soki ya $200 même sapato ya $200 nayebi te batata bino bato bozalaki ntango wana sapato ya $200 mokomeka te yo mwana na yo alati soulier soda kutu lelo yo mwana na alati soulier ntango wana mais sandale oyo bozobenga batata lekaleka pantoufle bongo soki mwana tata na bango te kodefasa nani pantoufle na nogera to soki na nini na bata mais na kisasa bato base mais mwana na ntango azoya boye mais somo pantoufle lelo bino bana alata kechi boye sakodo olati pantalon jini lero na bango fulani to tika te tika fo tokumisa bandeko wana bazomérite lokumu ya makasi mais sikoyo 58 ans après makila na bango tosali nango eloko nini mboka esali nango parce que mpo na bango soki tokokomisa indépendance ya solo nde bango basepeli mosala bango basalaki emonani tina mais soki indépendance ekozala te lere nyonso moto mwindu kaka kobenga poto ete mindele baya kosala boye mindele baya kobongisa donc biso bato mwindu toza kaka na kati ya pasi parce que bango soki bazotala yo moto mwindu ozolia ebembadula boyebe ebembadula soso oyo ekufa kuna parce que basoso wana kala eza kokota wa pete lere wana kaka ezalaki kaka lere gouvernement ya dula eyake koyoka na basoso wane badoya nde babengaki ebembadula yo moto mwindu obandi kolata fwadi ya vita yo moto mwindu ntina lelo oza kaka mobola alors que bango babundaki mpona tozala na badroit na biso tozonga na bonsomi na biso e bonsomi wana ezosala te mundele lelo tozali awa normalement soki église kimbangiste ezalaki conforme na nini na boyindo na biso makambo seneko autosala mbele bango moto bautosala soki bango te mbele bangunza kosangana na bango mbele biso bato tokosala yango 58 ans après église catholique azokontinue kozala kaka motu siko botala makambo asala parce que soki ça ne va pas ezali eza bango oui moto ekosate eza église catholique parce que lere bazalaki na cité de loya église catholique azalaki na ntango nyonso lokola baza bandimi na ye basambelaka epai na ye ekokaki kaka akende ayebisi bato adime te toke bokota mpo tozobongisa makambo ya mboka mais ye abimi atiki bango bino botikala kaka libanda bazozela le 19 na le 20 le 17 bake Vatican kuna esika mitinde eutaka bazelaki ke bangungi binseko na nsombokila bakotikala kokufa na nsima mais binseko na nsombokila lokola le 19 na le 20 bakufi te le 21 bango baye deuxième négociation po bango babima siko lokola bango nde babongisi ozomona donc bazosala par tous les moyens bango kaka bazala motu conférence nationale bango bato babebisaki yango ezalaki tosala réconciliation entre biso polele na cité ya union africaine bato bavandaki bayokanaki balobaki tobunda mpo makila etanga te na mboka mais bato batikalaki libanda mposa na bango ezalaki nini makila etanga sikoyo soki bango mpenza l'amour pardon eloko nini ezangaki mpo ete bakoka kokende kuna bakende kozwa kaka bandeko wana baloba te no boya mpo eza likambo ya mboka to evite makila etanga basalaki yango te lelo baza kokende kaka mpo bango babima motu babima bato malamu balongo ke makila wana ekotuna biso bakongole ekotuna biso bango ntango basalaki yango na mokolo yango ti mpe esalaki te mouvement oyo ebotamaki wana ntango bake na table ronde kuna bazalaki moto yango ebimisaka hymne national makanisi ya ntango wana
eza meme na baabe mosusu na ntango yango kaka wana bamonaka te tokokozala na biso mpe na ngambo na biso ya bayembi. Soki toyembi hymne national tozwa nanu likanisi ya indépendance, toyemba yango nanu biso basomi na lingala, totelema toyoka nanu likanisi ya indépendance ya bonsomi ezalaki ndenge nini. Bana eteyelo bo antonele biso to mpe bangunza telema mwana Kongo moko mibale. Telema mwana Kongo tosangani na basi tosangani na bokasi ona bosoni tokola elongi ekuma makala ona yango tokamata lolenge malamu na kimya ndai ya konsomi tokotikela bakitani na biso pona ingete lingi koloba bayeba koya nsima na biso bakoki kozala lisusu na bowumbu matondo mingi tokoki kovanda tokolikia ete Fumukimbangu na 2016 pe 2017 ateli biso eloko ya motuya lelo le 4 janvier oyo ya motuya elingi koloba ete soki bayindo basangani bango na bango bakosala likambo ya munene pamba te soki totali malamu na ngonga oyo lokola na cité ya Union africaine pe kuna na nini na centre interdiocésain sika bakutanaki lokola bameki quand même kovandisa makanisi omoni te ke mwa kimia ndambo ekoti siko soki bakomi na bomoko wana balongola kaka nani alongi te me balobi oyo alongi ezali kaka kimia ya bayindo pe kimia ya bana Congo tokolipia ete mindondo ekozala te nde bongo le 4 janvier ya lelo na baye bazalaki lobi na opposition lelo bakomi na kati ya gouvernement ya large union nationale na baye bazalaki na majorité bakomi na gouvernement ya union ya large nationale bango baso na société civile biso baso na biso bangomba oyo bango balingaka kondima te biso nyonso tokende tobanda mokolo yango toloba le 4 janvier le 4 janvier elobaka nini esalemaki mpo lelo tozwa bacolonel na bagénéraux bino mpe fo boya koparticipe na bareunion yango balobi armée eza ya politique mais grade ya général ezalaka grade politique
il faut tozala totala touti wapi tokomi wapi po tokende wapi po sikoyo mibeko ezotambusa biso eza mibeko ya oyo bacolonisateur batikaki ata bino moko tokopusana ndenge nini tokopusana te lelo église catholique azozwa toujours leadership lokola ndenge ezalaki na époque coloniale eza susu bongo te parce que basali ya tata mokele nzambe yezu atanga na ekole moko te azalaka théologien te tozoyokana yezu azala théologien te mahome mpe azala théologien te donc elingi koloba ke fo tozala mpe reconnaissant na bainspiré ya mabele na biso alors soki eza ndenge wana religion africaine eza na ntina ezwa mpe place na mokili na biso alors bao bazolanda programme ya kulukuba tosolola touti wapi tokomi wapi tokosuka wapi na mindele est-ce que mutu mwindu fa continuer koservir mindele likambo wana mfumukimbango alobaki mundele akokoma mwindu akokoma mundele esengeli esala nini ekokisa yango toza kobelela milimo ya bakoko na biso ya 4 janvier milimo ya bakoko na biso ya 4 janvier na bisika nyonso oyo bozali bozala ya kotelema bolata baebaso bazoteka bokonzi ya bayindo bachange makanisi bayeba ete ngonga ya koteka bokonzi ya boyindo esili lelo ezosenga bayindo bazala na esika moko totala epai wapi tokokende kasi na bayeba kozala matoi mangongi elongo na bango batindi na bango Pemba Kalunga mikakatano nyonso mindele batielaka biso awa ezongela kokabwana nyonso batielaka biso awa ezongela koyinana nyonso batielaka biso awa ezongela kokomana oyo tokomanaka awa ekende pai na ingeta mabe nyonso oyo batielaka biso awa ekende pai na bango ngonga na biso ya bonsomi lokola ekoki tomitiki na disposition ya balongo mpe ya bakoko na biso mpe ya tata mokeli na biso alata biso mayele ya bayindo ezwa esika bokonzi ya bayindo emonana lokumu ya moto mwindu emonana moto mwindu amonana ete azali mpe moto lokola bato banso kosakanela moto mwindu esila yango wana mayele nyonso ya mabe mondele akoya na yango loba ntango ata mpona lelo akokana na ye akobongisa na ye loba kaka mabelo eza ya kodefi alakisi biso ya biso tokei ye atikali kozwa mais soki eza mabele ya bakoko na biso nyonso kobanda na mfumuki mbangu balongo banso bakotelema mpe bakolakisa ete mabelo eza mabele ya bayi balongo ke yango wana mokolo yango ya lelo toza kokanisa bayeba kende yango tolobi boye biso tomoni bile tata asalelaki na ntango yango soki tozwi bandeko ya 74 lisusu totie bango awa na kati ezali elembo ya koloba ete na ntango yango basalelaki bato mpe ya masano ya moto tolandelaka mpe mboka na biso na bilembo yango soki tobengaka bango na ntina elingi koloba boye soki moto mwindu akondima mfumuki mbangu te akondima bokoko na ye te akozala reconnaissant na makila ya 4 janvier te kobonga ekozala te mayele mpe ekozala te eza bilakeli te kasi ezali lolenge likambo ezaleli
Pona yango, ezosenga journée ya lelo ya 4 janvier. Bati yango peza mokolo ya bonsomi ya bayi, esika ya 30 jours. Parce que 30 juin, eza mokolo, mwana bima na maternité. Na botamaka le 4 janvier. Na mboka oyo, na makambo etali motopi, eza elembo ya kolakisa 4 janvier 59. Soki ba dossier batata oyo yango te, Léopard akokozwa bangama, akokozwa batu nyonso akoki kozwa Coupe d'Afrique des Nations bakozwa te. So batraite nga mokolo. Eza bilakeli te, eza solo te balakeli tolakeli te. Tolobi, pour ceux qui va traiter, à l'étinde de l'État, l'État peut te ébicier, ce que nous avons reconnaissance en 1921, 4 janvier. Sans reconnaissance, nous avons fait Toyokani, Yamana Bango Petozo, Bango Lokola Kimama, Tocha Bango Kakawana. L'État Yotalaka Denge Biso Tozo Sai. Mokolobino Bokosala Ngo, vous libérez côté à Bali. Ceux qui vont libérer l'esprit à Baïndo, vont libérer politique à Baïndo, vont en tant que dirigeant africain, au Bimpe Bumundela Zobangayo, la Takaka Kombo Yampumuki. Ceux qui vont tourner aux Zana, no Lobingaï, Nazali Kimbangiste, authentique. Bakomi déjà. Bon, Bangoudza, toi, de Koyamba, ministre de politique. Balongo Ke, Ingeta, Masore Zopeta, Mana politique, na ex spirituel. Ingeta. Abu Beyroude. Ungichana. Tozalaki Kolomba Kumukimbangu na mokolo lelo 4 janvier ezali mokolo oyo akoki na lokumu solo pamba te mboka na biso Congo eza na tina ezala na reconnaissance na bamartire na biso ya 4 janvier reconnaissance
eza eloko ya tina munene nde na bandi tokoyamba ministre na biso me tokotombela bino nano boyei bolamu matondo bana ya bangunza na bavutuka bakoyamba bino na ngonga oyo ekoki na ngonga oyo lokwa tosi tokobaki nanu na masolo pamba te soki biso bayindo mokolo lelo tokozala nango mayele tozwa yango mokolo oyo edeklanshaki lokwa toute koloba te mbele tokobanda esika moko na bapoliticien na bato ya société civile donc tolobi biso bato ya mangomba na baye mapinga batali mibeko tokosala lisusu conférence mosusu ya Bruxelles mais oyo ekozala lokola conférence nationale tokotala mpona nini 4 janvier ezalaki mpe mpona nini ebotaki le 30 juin 60 nini elekaki na mboka oyo mpona nini Congo fasepelaka le 30 juin soki asepelaka le 30 juin ezali journée ya indépendance bongo banani balukaki yango 4 janvier 4 janvier ezali revendication ya bapoliticien te mais 4 janvier ezali revendication ya population alors population est-ce qu'asi agoute indépendance na ye nanu te lokola nanu agoute yango te ezozela ezowumela mpona nini bazozelisa yango mpe mpo nini alors tokondiki ete barepresentant ya société civile oyo barepresentaka société civile na bamakambo oyo etali politike ya mboka tomoni malamu te baza kalite te parce que discussion elekaka na mboka oyo majorité na opposition société civile nde ezorepresente lokola biso peuple sikoyo ye akendeke ndenge nini ye pake kosarrange majorité na opposition te ye nde netre akoloba pas question ya majorité pas question ya opposition sikoyo tolingi totala mboka na biso ekotambola ndenge nini mpona nini peuple azonyokwama injonction ezowuta libanda parce que bato ya libanda balingi kaka bango bagere biso bango batambusa biso tokontinue kozala bakoloni lokola na ntango wana bazokonsidere biso te Congo oyo eza kozala Congo koloni ya babelge non et c'est sur les 58 ans mwasi akobota susu te nayebi te soki mwana mwasi ya 58 ans kobota susu asi akota ménopause asi amoni batekolo bongo Congo yamoni batekolo ntina lelo avandaka mpa bapara na ye akontinue kozala esclave ya bamindele yango wana ezosenga mboka ifo ezala reconnaissant na baye baleka mpe maye maleka yango wana tovandisi batata oyo 4 janvier bango bato 74 kuna na 68 ngambo oyo bango babloka janvier abloka makambo ya politike ndenge bomoni mboka etelemi sikoyo mfumuki mbangu na 2016 a préparé 2017 bolanda malamu 2016 est préparé 2017 biso na mindele na convention na 1917 na Fatima Marie ayebisaka Jean-Sainte Lucie na François bozwa message oyo bokende koyebisa na bakonzi ya église catholique message wana ekenda na Vatican ngonga ya bayindo esi ekoki mobikisi na bango azali koya 40 ans après fo botika bato bazala bible baza nango message wana bavertir bango base préparer en conséquence
nde baye kodécouvrir mfumuki mbangu mobikisi ya bayi normalement na bane 60 ifale mindele batinda biso tozala bible eza conventionnel lokola tozokoti na centenaire ce qui veut dire 100 ans ya lelo ndenge toza boye tozozongela awa totie mai na monoko te tozoloba kaka bo bayokaka sango bamemaka pa bamindele bomema kaka boyebisa bango 2017 oyo baya kaka négociation basenga bolimbisi oyo bakosaka biso na 2007 me baya te solo soki basali yango te a partir ya 2018 biso towana mandoki te bakomona te o makambo soki oyo baterroriste bazosala bango biso toza nango te alebeti kuta pamba toza nango te tonga kutu toza nango te me milimo ya bakoko na biso oyo bango baboma oyo bayibelaka biloko na biso oyo banyokolelaka biso bayebaka ete a partir ya 2018 babandi kofuta sans pardon. Mais biso baindo ndenge mpe tokoti na 2017 tose préparé mpo na 2021 tose préparé mpo na 2021 molimo ya bomoko ya boyokani mpo ete epai tozokende bokonzi ya boyindo nde yango wana esengeli evanda na esika na ekobandela wapi awa na Congo yango batuni makila ya le 4 janvier bosali na yango nini donc yo moyindo soki ozoloba kaka te article 15 il y a 1945 tel que modifié aujourd'hui wana eza colonisation donc obeti makila ya le 4 janvier coup de pied obwakeli yango soni il faut toyoka ke article 145 ya 1965 wana kutu pete po ba 65 yango nyonso totyakaka ya lelo ka ya komanda 2017 2018 pas tel que modifié tel que conçu pour l'intérêt il y a des Congolais et il y a des Africains. Hein? Les sols et les sous-sols appartiennent aux autochtones. Et l'État a posé représentant des autochtones. Aux hommes, dans l'air Rwanda, député, aya kosomba voite apesi yo molangi ya prémisse nde opesi ye voix apesi yo t-shirt opesi ye voix lere kokoma kuna soki aleki ayebisi yo masanga nango omelaka te sikoyo oye koluka susu ne si tosilanaki bao wana toboyi tolingi nde discours ya solo nga soki bovote nga na kodefendre bino na nini tokosala mibeko ya sika oyo yo peuple ko se retrouver otanga bato fo batanga na boyindo valeur ya boyindo na bisika nyonso na restaurant to mona pe bakoma ndaku ya kolela to ya botongi nzoto ezomona ezate ozoya na nzela au restaurant Elfe de Paris awa te na Paris, ça va. Autour Eiffel, les Alagakuna, awawa, échangeur à limité, Sobandila à limité. Balongoke, aux autres, na identité, quoi? Identité à Boyindo. Autres, on a réunion, na biso, pas question, représentant ya Mundele Mokwazala na kati. biso na biso toza capable te botikela biso na botala soki tokosala eloko te bomonaki yango te na cité ya union africaine si toyokanaki tobongisaki me ntango mondele akoti na kati itopale sikoyo ekomi fo singa nano elela balobi nini bango batali baintere na bango te bandeko na ngai le 4 janvier babangaka te mondele azalaka na mandoki azalaka na mbongo azalaka na nyonso babangaka te soki tozobanga mandoki ya mundele biso na mundele tokobunda ele na mandoki te muto mandoki
yo kobunda na mandoki te mokotala likambo nini boza nango yo na ye général aza na 15 gardes du corps bango nyonso bien armé yo kokende na mwa revolver na yo te na ye tobunda te ye aza général aza na mandoki na ye aza na nyonso na ye me pa na nga aza na niongo na nga omoni sikoyo nga nayebi niongo na nga ntango nakomi na porte natuni bagarde na ye oni général aza okokende oyebisa ye kongo kaka tata Kingandi aye soki ye moko ayebi ke mutu aniongo akolobake kotire ye te abandi bango kobeta bamashine oyebisa général abimaki abangi yo oza na yo na eloko nabangi mpo ye aza na niongo na yango na niongo ate eza pa mwana moke okobanga ye kaka ndenge ozoya boye pa otali kaka tala mwa mwana osusu akoderange nga tochange na direction ozomona balongo ke ndenge wana mundele aza na niongo na biso bobanga ye te aza na mandoki aza na boye na boye tokofungola kaka nde badossier tokofungola kaka badossier biso na bango contentieux Europe Afrique totala okoza na babombe ba P50 soki bamisile na bino ndenge nyonso koza nango bobunda na bango baza nango bino na bino biso tokobunda na mandoki te na maboko tokoloba kaka tokobunda na mandoki te na maboko tokoloba kaka elonga wana tokoyebisa na bakonzi na biso ya leta na bakonzi ya leta parce que ndenge ministre na biso aza na kati ya lopango ndenge bozomona ndenge wana na kati ya lopango abimi kaka na porte ya ndako oyo abimi nde na porte ya ndako me na kati ya lopango lokola bandako eza nango ebele bandeko eza nango ebele ingeta balongo ke lusikila tufya okide lusikila tufya okide nde lolenge wana bango baza na niongo na biso telele yango na eleko tokosenga bapoliticien ya ngambo nyonso na société civile biso nyonso sikoyo na société civile na société militaire biso nyonso na société officielle biso nyonso tovanda nanu totana kongo yango towuti wapi tozokende wapi soki toyoki to eza kaka bapetard wana toza na dossier moko tozokinga omoni tokotala yango te po bakoko na biso baza bakolo mabele ndenge bakangaki le 19 na le 20 bakokanga badati nyonso etikali na nsima loba kaka mosala tozosala nzala tolobi tofabrike mwa lokuta kumuki mbangu teni wana bapapa diangenda bapayaki solokele nde bayibaka siko batali balobi te lokwa baza bana mike ndenge wana tika bakanga tata batiki bana mbaloyo ekoyeba na ete bayindo mpe baza na mobikisi na baza mpe na nzela na ingeta balongo ke alelo yango wana makila 4 janvier osali na yango nde opesi yango lokumu pesa lokumu na mfumuki
mpe na moyindo soki olati prénom obeti coup de pied mpe obwakeli makila le 4 janvier soyi soki osepelaka kimundele ete mbongo na yo fo ezalela na poto ifo bana na yo na basi no bakende ovandela na poto osabote makila ya 4 janvier biso banso tokozala kaka awa tokokufela awa bakokundela biso awa baya baboma biso bazwi mabele na biso lokola ezalaka nango ya bango bakenda yango esili te me soki biso bakolo mabele ya ata na nzete manga ata na liyebo ekobota mutu tokosila te balongo te yango wana tata ndengwa lokola ekipe ekomi complet osiko ekipe eza complet bachef coutumier mpe baza wana bango bazotala mabele baza bato ya 4 janvier baza leta mpe azali en tout cas tokolikia ete mokolo mwa lelo eza mokolo mwa ese bapanzisango mpe bino mpe na tour na bino bozala mpe bapanzisango lokola mpe ya ba RFI mundele mpe aya ozotuna ye me bino ndenge nini bolingaka kokota makambo ya biso oyo ya bino kuna biso toyaka te tokotunaka bango eske liberté ya presse eza kaka bajournaliste ya mindele nde bakoki kokota na bareunion na biso oyo ya bino te bino mpe leta futelaka bino mpe babiye boke kocouvrir réunion ya bamindele oyo te conférence eza na France bino mpe boye au nom de la liberté ya presse toye kokota soki baboyi bino mpe ntango bakoya bino mpe kaka presse kolobi leta kokota yango te me tokei biso mpe na etenge etalaka media biso tokendeki epai na bino tokotaki te bino mpe awa kokota te c'est ça réalité ya mwana epuis ntango bozotuna mituna botunaka te bakonzi na bino moko bamituna piége oyo ebimisaka sekret ya mboka ifo nde botunaka yango bamindele bino depuis wana colonisation sesila ndenge nini bakonzi na bino balingaka bango banome kotoyo ndenge nini kaka bolingi totangaka na systeme na bino mpona nini bacoup d'etat eutaka kaka epai na bino bokanda nanu kolobela mabe wana il faut bino presse po atake presse étrangère na badirigant wana yango ntango bokendeke meme likambo ya monisco ntango bokei wana monisco aza na conférence ifo botuna bango eza mabe te mais plus de 25 armées awa na RDC bitumba na este esilaka te yo monisco ozali awa ndenge nini ndenge nini alors que ozali moto soki ya maintien soki ya stabilité mission d'observation mission on va changer yango bongo bato bazobundeli oyo ya observation te fo bachanger mission omoni population mpo eza ya kolala yango wana badirigant lere moko boye moni mais soki bino boza ya kolamuka contre midele badirigant bazwi makasi makambo mosusu badirigant baloba te mais lere bakosala boye so balobi na bino bobima na balabala bino mpe bobandi kobima te tokobima na balabala mpona osima emati nde tobimi na balabala soki mpona article 222 intérêt ya peuple eza te okobima te soso epesi bato maladi awa bobimi na balabala batumbi bisuka dendo na matadi longonia mpo na bato ya OCC me fo bofuye na kisasa eske ndambo elekaki te ozomona tolingi biso peuple to apuye bino
bino bakonzi ya politiki bobanga te peuple aza nsima na bino bino boluka bolamu ya peuple oyo ekoya eya balongo ke 4 janvier kaka nde eboti 30 juin 60 reconnaissance na 4 janvier reconnaissance na maleka na baleka tala batato tina lelo oyo bazobloke kaka léopard ndenge baza wana ata bosukoli mitema ndenge baza wana bakoki kosukola mitema me savon ezobalana te savon ezobalana te savon ezobalana te il faut changer savon faut changer savon basavon minganga esimbi te tok esimbi te sanglan esimbi te nini mosusu tango esimbi te baya sikoyo na wana mabomba mitokosolola na son excellence sorta savon wana ingeta 4 janvier bino mpe oka mobimba reconnaître bino te bareconnaître mpumuki mbango atelemisaki bino le 4 janvier mobulu ezali matoyi ya koyoka posa kokokisa yango biso sikoyo na 4 janvier ndenge tozobima kotambola na biso lamusa 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 mpumuki mbango alobi tekete moto nyonso kokutana na etata 4 janvier lelo osali na moni oyebaki mayemalekaki na 4 janvier babundaki mpo na indépendance osali na moni tata ti osali ekole na yo ekole indépendance to ya colonisation soki ya colonisation eza kofinga indépendance ya le 4 janvier tosuki boye na komba balonge uya Pumugimangwe Pumugimangu eyanye madondo na kolikete tolobakete toyoka lisolo na baeto salaka baeto sali baeto salaka pete toyoka lisolo lango na olikete batei biso na lokota o moko na moko ayokaka tosali nini na makila mai masopanaki pona bonsomi na biso na kolikete atako to 7 ya 2 mm ezate ekoki kaka na maboko nde baso tobetela ngo maboko balongonke alelo uya Pumugimangwe matondo nde banso tokozwa lolenge ya losambo mpona botondi mate ya mabiso tusamba mboka tulendo isande nzi ke lo matondo tokoti na eteni na biso ya misato epai kani tokoyamba babiangami babiso mpe tokolanda basango na biso kasi eteni oyo wana ekamama epai ya ngunza nzinga nduku nde na botosi nyonso tokosinga esika epai na bango balongoke yenge bantoto yenge muzulu Pumugimbangu eyani Yeswe eyani Maome yenge bantoto yenge muzulu matondo mingi na batata banengwa bilenge pe bana na baebanso bozwili bakupe tango mpona koya koyanola na milulu miye na mokolo mwa lelo tozali bongo kokundola esilaki bongo kozonga batata mpe bakoko na biso
na mokolo le 4 janvier 1959. Alors, ok? Nde na ntina ena tozali kopesa lokumu na babiangami na biso baye kosangana na biso o mokolo mwa lelo na ya yambo na botosi bonso tokotelimisa excellence ministre honoraire ya sport ya jeunesse sport et loisir excellence bokokotelema ote bandeko bayamba bino elongo na bayebanso balandi bango maboko makasi na botosi bonso bokoki kofanda balongo nke tozolobela le 4 janvier ezali mpona baye bazalaki mokolo mona baza na biso lelo banzenene ke matono mingi tokosenga lisungi ya mpungi kotambola na biso elongo acteur oyo bobetaki ndembo tokotelemisa yambo baye babetaki na vita club bokoka bongo kotelema biso bana na bino bakoko na bino tomona bino banse ya mikado ntango totemisaki excellence tobetaki libaku mpona mpungi bozalaki na biso elongo te nde bongo bolimbisi mpungi bokuta biso niongo wana mpona excellence mwa séquence ebetama ya 1959 ya mikado maboko makasi mpona bango champion d'Afrique 1968 bayebanso bobetaki na 68 bokoka bongo kotema champion d'Afrique il y a 74 la mondialiste 74 bansu bokoka kotelema matono mingi tozali mpe na grand chef coutumier tata mbila bokoka kotelema lisanga bamona bino elongo na journaliste Chaka Congo président des artistes en danger bokoka bongo kotelema elongo na babianga mosusu baza liboso kuna na tribune baye totandi kombo te bokoka kotelema
mokolo ya le 4 janvier ezalaki kaka ya basani motopi ezalaki mpe na bayi politike nde bongo oyo aye komonisa na ngambo ya politike toza na ngunza made kakamulako azalaki na jabako na jeunesse ya bako bakoba bongo kotelema. Na to na buvamu toza na bakambi bauti musika na mboka Angola Rwanda na Uiji na mbanza Kongo kobana na bangunza boko kotelema elongo na bakambi mosusu sanga mona bino. Bosani pete moko mokamina biso kate bengo kendeki na province Équateur boko boko telema elongo na bandeko bauti na province ya Congo koba Boma che Matadi Ipese Lukala Mbanzangungu banso boko boko telema Sonabata Kasangulu banso boko telema koba na bangunza pe bakambi banso. Matondo mingi na baibanso totani kombote eza mokolo ya yambo oyo kosanga na biso to pe oza mobiangami esika ozwami telema pwete topesa yo mbote. Secrétaire général Bimbuka bakambi banso boko hotel telelo za mukolo esengo makasi nite banengwa banso ya milongo pona ni totoko hotel mama pona ko sepela mamuke. Matondo mingi neleko na biso oyo ya lubikwa baindo poete tozwi mokobe misala ya 1920 na botosi boso tokosenga na mpumu Nelson ya nzila président ya bangunza banso pe initiateur fondateur ya religion africaine futuka na botosi boso soki moko telema bankangu bakopenda kini.
Na boto si bonso to sengi na mokonzi soki bakoki kovanda. Maboko makasi na sima. Balongonke, Yenge Muzulu, Yenge Bandoto, Allelo, Fumugimbangu, Eyanye, Matondo Nesengo, Yabokundulele Kibongo, Mibu, Tokomitano na Mwambe. Utawana makila mabakoko na biso isopana ki pona bonsomi amboka na biso ndena tina ena na goyambaka ministre honoraire tata kamba ichimbumbu ndewana na botosi bonso tokopesa bango esika pambate moko to mibale ekozanga te esika kani babundi ya Fumugimbangu bazali ndena botosi nyonso esika epai na bango Balongo ke Balongo ke esengo na ngai ezali ya komona bilongi nyonso ya bangunza oyo tozalaka na bango nsima ya papa Fumugimbangu Fumugimbangu nakoloba mingi te ya liboso natondi bino nyonso botondi mpona mosala monene oyo tosali na bino pendant 15 mois oyo mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange aponaki nga comme joueur na kati na terrain nakokende kaka kote ya bale mpo toyokana malamu équipe nyonso ndenge ebetaka na stade oyo ezalaka na entraîneur na bango entraîneur wana babengaka ye nde coach donc entraîneur oyo alakisaka bango ndenge akobeta bana na institution tokobenga gouvernement toza na entraîneur na biso kombo na ye Joseph Kabila ye nde entraîneur na biso ye moto ayebi bajoueur ndenge bazobeta na terrain ayebi nani akoki kobanda nani akoki kopema mais lokola nesongi ya nzela otali koloba tozala na kati ya lopango kaka toza na kati ere moko match elembaka ere moko match yaka makasi baancien joueur bazali awa ya 68 na 74 bango nyonso bazali awa bayebi ke match soki eza makasi baoyo bobeta nano match soki eza mwa pete tika nano baoyo baoyo bokota nano na réserve ndenge bacoach basalaka nga ere moko balobaka yekoki bango moko baoti oloba awa batikaka nano adversaire abeta nano baadversaire bazobeta nini observe bango nano bon namoni match oyo komoya mwa makasi bajoueur ya makasi baza wapi yokota nano na sete yokota mpo tomoni période na bino ekoki ere indaka yozala wana ere toki boye donc entraîneur moto ayebi ndenge autilisaka bajoueur na ye yango papa otalo bato wana kati ya lopango toujours na vita équipe oyo biso tokumisaka tozalaka na entraîneur moko komona Mutombo Bibei Mutombo Bibei ngai navandi pembe na général amisi mpo toza bamembre ya coordination avec club tomona Bibei akobimisa lofo abimisa lofo bongeli match ezotoka me Bibei alinga bimisa lofo nini meilleur joueur biso tu bato tozali kuna totomboki contre Bibei nazwi a témoin général amisi mais entraîneur Bibei lokola ye ayebaki makambo ya entraîneur kolenga biso alobi te
moto na moto aza na ngonga na ye po joueur mosusu okoki mpe kozala ozoutilize ti na ndenge ake kobukana sikoyo moye kotya joueur mosusu eza te parce que ye moto ayebi kobeta poste wana yango entraîneur atalaka na esika nana koki kobeta awa nana kobeta défense nana kobeta yango na otaki koremercie bino mingi mpona ndenge tozalaki na bino elongo banda tobandi mosala oyo 15 mois durant oyo mokonzi ya mboka oyo tokoremercie makasi oyo abimisaki batala na biso bamosusu bayebaki biso bamosusu bayebaki biso te mais ere mokonzi ya mboka apesi biso poste oyo kapai mokili mobimba ye kolela boloba teke nayokaka te nakoyoka na ndako nanga place ezala na poto ezala na kikwiti ezala na bakongo partout okoyoka mokili ndenge kolobaka bi te wana boloba lokola basupporter ya vita nde bazali kolela lofo bongeli na terrain mais entraîneur oyo azokoche biso ye moko ayebi tolanda ndenge entraîneur akokumbela biso entraîneur na biso nde mokonzi ya mboka ndenge akokumbela biso donc vraiment matondo mingi mpona accompagnement oyo bozalaki nango na biso ya mibale nayaka awa na mokongo kosenga liloba moko ça fait à peu près 3 ou 4 mois oyo biso na bino tobundaka likambo wana likambo ya kimia na kati ya mboka oyo yango papa otaki koloba awa le 19 le 20 ezalaka na 19 le 20 le 19 nyonso septembre le 19 mboka ekosika le 19 novembre ti oyo eyaki koyinda oyo bato mosusu bazwaki basi na bana na bango batindi bango na bavion ebele balobaka na batelevizio awa basi na bango na bana bazalaka te me biso tovandaki awa na kisasa tolobi keno soki boboma biso na babele afumoki mbango bakei na bikomakoma na bango na bainternet kamba aza na braza kamba aza na poto kamba aza na hotel du fleuve kamba yanga abe te bon soki tokimi mboka oyo tokotikela yango banani yango papa otiki koloba awa kaka mabele oyo mabele afumuki mbango yango tolobaki biso na bino ke problème likambo ekoleka ata moke te bapoliticien lokola ebele baza assoiffé du pouvoir bakobundaka likambo akowela kaka bokonzi na bango bakobosana likambo mabele mais lokola mabele oyo fumuki mbango banda bakanga ye na nde batambusa ya encercla Congo mobimba partout na bao bazelaka balkanisation ya Congo parce que vérité yango wana bapoliticien bele bakokoloba te bitumba nyonso tokomona oyo ebele bakolobaka Congo eleki monene Congo efo ekabwana yango bakoleka epa bapoliticien mosusu yo loba na boye yo telemela boye po sukasuka bitumba ebima mboka ekabwana mais lokola fumuki mbango asa encercla yango ata bitumba ata maloba ya ndenge nini sukasuka okomona kanda ya bapoliticien ata mikolo oyo soki omoni moto okoloba na televizio akotoka na kanda yoka eza oloba likama mboka yoka toloba likama intere na ye akoloba me nga na oti okomaka ministre lodelosuna nalongaka le c'est ça la vérité tolinga mboka na biso koleka ba intérêt personnel ebele mikolo soko moni bakotoka na télévision tata mobima na mandefu na libandi na motu akoloba koka kanda na ye eza nini alobi nauti kokomaka siko nalongaka siko mabe eza wapi c'est-à-dire que tolobi tovanda biso nyonso bacongolais tovanda tosolola mokonzi ya mboka alobi bovanda bosolola ata soki likambo ata guerre ya 40-45 esukaka kaka na masolo nini nango bato basololaka te yango tolobi tosolola soki tokokende na maponami peuple kaka yango papa nga nazozonga kaka na maloba nakangi mate ya papa te tutala société civile mosala na ezalaka nini opposition bazali biso bato majorité tosali mais soki société civile ya opposition mpe ekomi société civile ya majorité mpe ekomi eza sous société civile te na ndenge toyebeli société civile
makambo mosusu nakoki koloba ngo te ere nazalaki na kati ya gouvernement mpo kuna na kati ya gouvernement discipline mot d'ordre ezali mais awa lolemo eza pepele awa lolemo eza pepele mpo toloba boye totika politike na bapoliticien société civile yoza lampe témoin société civile ezali mpona kokengela biso kotala bapoliticien makambo ozosala oyo yango to yango te mais soki lelo tokabola baministère toza nango combien 50 okopesa biso 10 ministère ya société civile est ce que société civile azaka ministère papa ngambu nalobi te baloba na yo kaka nga nazolandaka maloba papa kusa uti oloba tout à l'heure mosala ya société civile totika bapoliticien basala politique société civile mosala na ye ezali le 4 janvier lelo tozali mokolo ya société civile mokolo ya bapoliticien ekozala le 30 juin oyo aza na mato ya koyoka il faut tofungwama tocomprendre oyo mokolo oyo soki biso bamosusu oyo toprofitaka mpe mwa lolendo tozalaka nango mpo tozalaka baveclibien mwa lolendo mpo toyebi ke société civile ya biso ya vita yango mpe ekontribuaki na makambo oyo baveclibien oyo bazali babeta makasi mwa yango mpona botelema botele baveclibien bobeta baveclibien oyo bazali abotelema nano bobeta maboko makasi mpona baveclibien nyonso bazali awa okoyoka soni kolere na yo te okoyoka soni kolere na yo te baveclibien nyonso bazali awa baveclibien toza edoletoleki biso nyonso merci boba oyo eza mokolo na biso ya société civile le 4 janvier ere tokobima na stade papa ateyaka biso mikolo nyonso na kanda na biso na bakanai toutaki komona ya mondele ya sabena nyonso wana tokende okota na place 4 place imka makambo ya bango ekosala na biso mpe toprofite tokoti nango kaka na bakanda na biso ya bainjustice yango ere biso tolobaka baekipe mosusu toyebi ke bozali mais eloko na eloko ezalaka na ntango na nzambe aitilisaka moto na ntango na ye sala mosala na yo yango biso fier oyo tozalaka nango biso mpe tocontribue na journée na biso ya société civile lelo yango tolinga mikolo ekoya soki kolo apesi biso makasi ke tozongi na baparlement na bainstitution lisusu liso totelemela likambo ya 4 janvier mpo kosala monument ya 4 janvier na cité ya 4 janvier histoire bachangeaka yango te soki 4 janvier esalemaka te me le 30 juin epusanaka pembeni te yango tozalaka toteyaka bana na biso batala olie bana bakenda kotala toujours bamonima ya bacharlemagne na banani totalaka mpe okiata na centre ville omoni keno oyo monima oyo batongi okomona yango 4 janvier otali na monima wana bakombo ya bambuta nyonso baparticipaki na banini wana histoire ya mboka un peuple sans histoire eza lokola peuple oyo akufa na ye ayebi kote azokende te ayebi kote azowuta te donc mais il faut to se rappelaka le 4 janvier indépendance na biso date anniversaire na biso ya société civile bapoliticien ere tokoma le 30 juin lokola bakenda na table ronde bovandi bokoma babike wana bapoliticien mais société civile lelo na continue na maloba na ngai merci monene nalobaki mibale mpo tokanga mpona bandeko ya presse nayebi ke nalobaka mwa mingi mais nakosuka na maloba mibale matondo ya liboso ezalaki mpona accompagnement ya bandeko na biso nyonso ya vuvamo ere nazwi bokonzi mokonzi ya mboka apesinga bokonzi Joseph Kabila apesinga bokonzi nayaka awa na mokongo botyenga na mabondeli boakompanye nga bilembo mpe emonani lelo bato ata baleki na télévision bake na gauche bake na droite bakobunda kaka na bilembo
Sisa Bidimbo. Sisa Bidimbo avec accompagnement ya bandeko na biso nyonso ya Vuvamo. Ezala na mbula, ezala na moi. Boza wapi? Boxe de Pharaon. Boza bazakaka. To na stade des martyrs, partout, n'échangeur, na palais du peuple. Ceux qui t'ont obligé à Vuvamo en avant. Basara. Na ba secret oyo to solo laka ngamo ko mutu nakangia. Oya olingo yo ba secret aya ko tunanga ba secret. Mais ngape na yo ba secret ko. Matondo ya liboso ya mwana, matondo ya mibale pona kosungisa, to senga gige le 19 le 20 kaka mabelo to nyataga. Kimia ezala na mboka. Kimia pe emonani na mboka. Il faut poser reconnaissant. Ils ont reconnaissant. Ozonga sur la Homo Congo. Pour la remettre la vie de Maboko. Maboko makasi pour la vie de Maboko vraiment bana mozamba. Boka oyo ezala ki déjà na moto zopela. Mais bofuka maki borobaki papa lobaki de mama de likambo moko ekozala te. Kaka panya taka mabelo te bamela kaka mayo. Yango kimia emona. Nalingaki na loba lelo te na mabongisi na ngai ezalaki nde na banda baremerciement oyo na mois de février, mois de janvier nalinga na pema nano lokola joueur nyonso soka oti obeta bale na beti 15 mois sans repos ata bancien léopard mpe muscle mpe ve kolemba 15 mois sans repos joueur okobeta ofure omoulin kamba eza mokili ekomona ilembo ekomona yango bato na bao bandimaka ye na bao ya opposition na bao ya majorité na bao ya société civile na bao bazali koyina ye abite mwana mobali oyo te tolanda ndenge entraîneur akoloba entraîneur soki alobi joueur oyo apema nano joueur apemi ere joueur akolinga kobeta entraîneur akozongisa ye donc c'est ça la vérité. Tokozala toujours elongo na lobaki na bana campagne oyo na mois de février et na kolongwa awa na kozonga pe pa ba chef coutumier na biso ya Kisasa ba chef iba ba chef coutumier nyonso tozali na bango kuna na Kinkole kaka malobo balobaki awa e pa papa na songa nzila bato oyo balingi kimia na mboko te banyataka mabele te bamelaka mai ya Kisasa te barespiraka mobemba Kisasa te yango tolobi tokoremercie bango mpe na ngonga ekoya na kokitela bango. Namoni drapeau moko ebimi wana namonaki drapeau ya mboka namonaki foto ya Mfumu Kimbangu namonaki foto ya premier ministre héros national Patrice Emery Lumumba namonaki yango quelque part. Bilembo wana nde tokomona bafoto na drapeau ezalaka nde vi na biso mobimba po toyeba etumba na biso eza nde nini ere bakoyebelela yo ke oyebi puissance oyo eza na kati po secret ya liboso na livre déjà po bato bayebela papa alobaki secret moko alobi excellence tant que boko banda kolata ba drapeau wana ga ndenge ezali boye elongi ezaka mais soki bolati ba couleur mususu po ebele bakoleka na ba télévision na ba radio occasion yango oyo bino ba journaliste bozo secret ya mwana secret na eza ofongoli caméra secret eza couleur soki ba tosi couleur ndenge papa alobaki soki bomoko ezali totosi couleur elongi ezali mais jour bokomonaki bato batosi couleur te donc boya kolukanga te boluka nde papa parce que ye moto alobaki naloba oyo maloba nalobi yango wana ke batosa couleur ya mboka lelo nakozala molai te bangunza
bana vovamu nyonso ele tosolela papa ifana na mokola lomingo ndela ya ele nayoki lisola le 4 janvier ata ba manifestation za wetetele mbango nabengi bana na nga nyonso ba sportif de combat ya Kinshasa ya génération Denis Kambai botele manano ata ndenge ezoswama na bobola tiver noir mana moto daring soki renaissance oyo bacolaborateur na nga nyonso basportif de combat ya Kinshasa kobanda Changu Moamba Lukunga Funa balobi te tozokende parce que tobandaki kuna il faut tozonga mpe kuna na bana nyonso baza kuna libanda bana molunge bino nyonso merci ndenge totambolaki na nzela malgré embouteillage ezobloke biso te tokokoma kaka desordre na nzela wade otindika bango ozofungola nzela bon oyo nzela oyo tozonga na tobaluka tozonga likolo embouteillage ube tokende abete là où il y a le bonheur place bonheur ezali mwa mikakatano ezalaka kaka donc lokola toyebi secret yango tokende kaka tokokoma yango toye kokoma totikala toujours na souvenir ya le 4 janvier yango tolobi baparlement oyo ekoya nsima eyebana kotya mausolée ya histoire ya 4 janvier ya liboso wana ya mibale société civile eyebana kosala mosala nango société civile mosala na ezali ya kobunda te mpo kowela baministère na basociété civile eza thermomètre oyo banda kotala na opposition na majorité mpo ebandaka liloba oyo ya koloba sinon ekobanda kokoma société civile oyo ya opposition oyo société civile oyo ya majorité donc date ya 4 janvier tokosalela yango te esonga nzila merci pour tout mpona liloba mais nasukisi kaka na maloba mibale na bandelaki nango matondo mpona 15 mois tosali ensemble matondo mpona kimia na mboka le 19 le 20 eloko ezalaki te matondo mpe mpona kolobaki ngai nayokaka nasi nayebi déjà oyo nano bacomprendre te bakocomprendre merci. Kadi mangwinto